Bonjour, salut, la Bitomio, c'est le RDC, RDC, mon boss, les gens qui vont au web, RDC, les macabre, mon boss, les gens qui vont les macabre. Donc, on a les avons Fanny Catalé, à Oazabon, le bosso, la Dino, on a Oloba, peut expliquer, par contre, ma camoufle, c'est que ça dit, on a 4 ans là pour les Dino, tant aussi la raquette, Fanny, il y avait la bisson, il y avait la bisson, et pour RDC, ça a déjà, on a pour la Dino. Sans plus tarder, nous allons aller dans la salle de toute une équipe. Il y a la salle, il y a Eco RDC Cinéma. Jean Tuwa, donc le recensement na caméraman ya biso afongola plateau ya komona bandeko nyonso bazalaka na ko esika te mais quand même qui ko débattre na sujet ko eza bongo ezobunda na banda tongo ti lelo oyo ezokende na sengi bongo na ya mungu na respect à public ko bazola na ngaba mona peut-être savoir bonjour public naza na mama Jolie Walelo naza na Paola Dynamique sur le bona suka naza na Chacha Chanel donc oui penda awa na plateau ko moni esali passe ngai na minute oyo par la grâce de Dieu ba comédien bango moko ba komisanga ba tombolanga neti moi mokati likambo moko boye s'il y a un problème songolo na ba artiste et comédien esali moi passe na ba commentaire ba ndeko na biso par rapport ya émission oyo fato salaki na radio esali pena moi passe na ba commentaire ba ndeko na biso ya poto boza bata mayele na benga bino boza bata mayele si un problème neti modero par exemple abimi po accuser ndeko na joli ko bana maman ko takine joli te boyo ka pe joli buluka joli pe abima boyo ka ye après boye bana ko juger mabe za wapi malamu eza wapi so naza na plateau eza parce que nayebi vérité du début à la fin. Bon, pardon, modéro de pas ni mort pour la montée. Ma camarade n'est pas là. Problème en gros, toi, il faut début à l'iscambo et bandé non tu sais pas. Oui, c'est bien bon de expliquer bandé non sur la biso ya et ba écran na bango na la biso au début. Si tu comme à niveau wana avant de comme à côté wana plutôt quand il a kati ya éco cinéma mais ce que vous pouvez expliquer bandé non sur la zone et à défi à se présenter parmi la kati na ce ouais Danzali allié andeo ya amitié pour na amitié pour ça les arrêter na loba ko nga naza na musala ko andeo ya musala tozabami mais na musala naza allié na ye et puis nazali lisu na ye awa na Congo donc lokola ye azaka na Congo te donc nga naza lisu na ye na Congo voilà maintenant commence à la biso bino moko bo explication ya modéro de Kani pour de faire des explications par rapport à guerre où ils ont les vacances Jean Tuwa na fa Kani yango naza koloba Jean Tuwa ayebisi nga lobi modéro naza na contrat na fatu ya $1000 pour asala na film $200 ezali ya équipe technique et $800 na opese na maboko Jean Tuwa pesa ke 400 aye kozwa $400 epa na nga nga na pesi ye $400 Jean Tuwa pesi ye $400 donc $800 pour asala film Jean Tuwa azalaka toujours ntango azosala contrat na yo malgré verbal azalaka toujours na bacondition na ye po s'engager ya kosala filme na Eco RDC condition eza nini aza na bana na ye oyo ye aza na susi ki abimisa bango
oyo azobenga bango bapepite oyo nga nazokoankadre na susi wana ayebisi Fatou zwela ngai bana Fatou apote mpe bana yango oyo yakoki kozwa azwi mpe bana. Premier jour à tournage, Jean Thibault azalaka na habitude chaque tournage na ye abengaka bana na ye atuna bango, mais tournage eleki ndenge nini boyebisi ngai te tournage eleki koma tunaki nde moto ya liboso Paola ye aza na nsima na ngai mwana tuka dynamique Paola atunaki nde moto ya liboso Paola tournage eleki ndeni Paola ese non papa tolie tomeli eleki kitoko nga na joué deux tableaux etikali na kojoué lobby papa lobby oh deux tableaux ebongo Thérèse azo motu mosusu oyo boss Jean Thibault atindaki par rapport ya kokisa bana légende Thérèse légende alobi ye Paola alobi non maman papa plutôt légende a joué te légende a joué te esali mpasi abengi Fatou ndeni na nini contrat na biso tosalaki na ngezaki verbal fale bana nanga bajouer tosi bongo bade 4 tableau Fatou abite casting na ngai déjà ndenge ezalaki bandaki kosenga mpenza bango te nakotisi bango kaka ndenge olobaki nakotisa bango. Mais voilà déjà na contrat verbal na bango déjà azalaki d'accord na oyo ezalaki bongo na contrat verbal bango. Ok, tala siko réponse wana réponse wana epesi papa bien te ko répondre bongo te soki neti souci à boss ezalaki ke bajouer des tableaux expliquer calmement très bien pourquoi bajouer des tableaux non papa eza batableau moko fort malgré eza de lobi so bakosala ekozala de te ekokoma mais yo opesi réponse moko boye pas oyo déjà moto aza mutu asepeli te mais tandis que ntango bozosigne contrat malgré ezalaki verbal ondimaki ndenge ekomi so bade tableau Jean Thibault se non naza dessus oyo esali ke mwana kaka na bisi oyo esali ke bota makambo ebele si c'est comme ça bana basapprendre na Paola batie Paola même badroit eya na bafille groupe bafille moko baisi Paola ke tolingaki tobeta yo yo okoloba na boss bongo pourquoi Paola bino bolimbisanga mais ezalaki na ndenge ya mabe te bosi atuni ngai nayebisi oyo ezalaka vérité po ye azalaka so oyebisi vérité te aye koyeba vérité akosaprendre na yo alors esalaki kifaye nayebisa ye vérité. Fatou sepeli te apesa so filme wana te non nasote mwa moke Fatou abengaki Thérèse na filme te Thérèse oyo ya Thérèse Nana Anna Chiba abengaki na filme te boss Jean Thibault tuni pourquoi bengi etabi non nabengaki ye na soki ete sise alalaki bilo mwa bongo Thérèse atanga ayoki asiliki ayebisi Fatou mais yo so benga ye na filme mais eza problème te mpona okosa sobenga yango ozainga te Fatou azwi makambo nyonso tu malamu te ezonga na contexte moko ya bien te esali ke incompréhension pourtant ekoti Fatou alobi ke okotisa so filme kuna te akotisa so filme kuna te oyo nga na olobako na ye akotisa so filme kuna te akotisa ngo na ye sécurité mpona Fatou ayekozwa mbongo epa na ngai esengelaki ke ngai nazomisela Fatou nakende korécupérer Fatou mbongo wana zwaki nakendaki nasali décharge na Fatou nasi na émission azolakisa papier moko papier wana azolakisa eza papier ngo nasalaki décharge ya mbongo nakende kozwa
Quand on a quelque chose, ainsi Fatou, au Kabouani, na Moussala, mais Bondeko, et Tikali. Makambuté Zaki, non, toi les Kassous, Boyatanga, comment on dit et na boyeb ça appelé Aminanga, Waza Boss Nanga, Yepe Atanga Komonayo, et Yepe Atanga Komono, tu peux t'habiter, n'a pas émission, Nabi, ils en ont tinaté, on les a émission. On les a émission pourquoi? Si on les a émission pour que ça lève sur ma programme, il y a un mouvement naïo, il y a ma fille, vous allez bien, mais non pour l'opération Thibaut, ça sert à rien. Donc voilà quoi. D'accord, RDC et RDC n'est ma cambo, je suis mon boss, dans le moment on appelle ça la respect à mon boss, je suis ma cambo. Mais la minute on a pas il y a plateau dans la zone où la tique est mon boss, la zone où la où les abons et les autres l'Obama, peu où les autres ima, la minute où on a quatre il y a Jean Tuboboa, na Fatou Kayemi, ceux de l'hôpital là, il a bien bien au modéro de Toka, il expliqué et ça vraiment un problème pour les apaiser ma casse pour les à part par mon cas du Cameroun les Camerounais c'est un cas qui était beau change tu vois c'est Fatou Kayemi bateau en tout cas à ta formité Chantibo aïb sanga nios Chantibo tika la gobi sanga tam kete formé à l'oli Fatou atam mon côté oh il a mis on a sur la photo. Et je ne crois pas que Fatou est bon parce qu'il a il aime ce titre Bachaka. On a yebi chanti quoi passionné pour ça la oyo. Azana souci car il y a beaucoup ça ma pépinière. Donc yangora. Voilà, mon défaut de toka et ça biso to ça ba bien média to la na émission ba émission ko ba ninga na biso sur basala mais na kati ya émission quand on dit des relations mo ko ça entre Fatou Kayembe na Jean Tuboboa et ça là qui ndenge nini s'il y avait pas une relation et comme que ba photo ya Jean Tuboboa c'est na Fatou ba photo ya sexy à tirer la téléphone s'il y avait rien ce qui nga yonde na toutes les questions parce que là tout le tout à l'heure na tanga qui titre ezali ba titre ndenge kaka on a pu s'appeler bande kona biso ya ba site pour nini vous êtes sûr na bino te na ba site na bino pour nini pour batala bino il faut beaucoup ça hein on les a pour salir personnalité à mutu bana o ba pépinière bano bazana no bana mike à fleur d'âge le quoi ba Paola ba Thérésia Bazali, ba Béja Bazali, ba frère d'âge, Jean Thibaut a yébisi bango te ke balingana. A sengi bango ba photo te. A ke senga ka photo pourquoi? Jean Thibaut belange le côté. Et puis na ndimi pete ke ye Fatou ngo ko lo ba bongo. Ko za mama lokuta. De les attitudes là là, notre lo ba out, les attitudes là. Donc Fatou ko lo ba moté. Aux gens qui peuvent s'en moquer par rapport. Donc c'est pour dire que aux autres de mentir par rapport à Malobana par rapport à titre Wana ouais nous allons mentir totalement et avec vraiment donc raison moko valable parce que je connais mon frère. D'accord. Eko RDC makambo boss Jean Tuboboa bande makambo ezolanda toujours kaka ndenge ezala ezolanda pe ezokende mpona to continuer tokobenga tokosuluka tosolola mpe mo mokie na oyo aza mama ya likambo parce que balobi Paola nde semence de trouble na kati ya relation ya Fatou Kayembe na Jean Tuboboa. Bonjour Paola. Bonjour Fanny. Talelanga caméra se présenter dans les conventions sur la Bien merci. Moi Paola Talatala la dynamique la cadette moi souka ya Eco RDC moi na papa na Jean Tuboboa Paola ndengai Paola apandi relation ya Jean Tuboboa na Fatou Kayembe lelo yo komba Paola ekomi kotanga makomba Paola emati bato belende tinga vraiment sans vous mentir bande connaissance balanda Fanny Katalea na yokaki oyo nga na yoki yango wana Paola apandi Jean Tuboboa na Fatou Kayembe pona rôle
to pe pona ba tableau yo moko za mieux placé ya ko expliquer par rapport ya ndenge kombono ke ya ko expliquer ba ndeko nyonso ba Orlando vérité et le cas. En tout cas, merci mingi na question. Mon makambo ndenge ezalaka kaka nga akoloba na yo 1 2 yo ki yo moko moto mosusu okelobi alobaki 1 2 3 4 s'il te plaît telanga koto alobaki 1 2 3 4 ezalaka bongo papa na biso Jean Chibochibwa ntango atindaka biso abengi yo alo Paola kende oza na tournage place boye ntango okei soki osisi tournage wana akobenga o lisusu mpona kotuna yo Paola place okendaki place natindaki yo eleki ndenge je suis censé ya koloba na ye vérité oyo eza vérité vérité ezalaki ke nakei tournage banda ntongo ti nasilisaki wana najouaki 2 tableau et puis na pokwa nango papa bengi nga atuni ngai Paolo opesanga compte rendu te ya tournage ndenge okendaki nayebisi effectivement papa nakendaki tournage eleki bien bayambi biso bien tomeli tolie bakipe biso bien que c'est pas ça tomelaki te au moins toliaki maintenant nalobi ke tomeli tolie c'est pour couvrir non na joué des tableaux eza lokuta te eza oyo na joué des tableaux mabeso na kosaki na joué des tableaux et puis batableau wana ntango ozojoue yango ozomona baokabola baoloba batie wana parce que barole ezalaki yo ntango bapesi yo eloko moko bosigne contrat na moto ntango moyo osalaki déjà scénario na yo loba vérité ke scénario na ngai ndenge na clatele yango moyen nakotisa bana na yo esali ntango ozwi déjà ondimi contrat wana et puis ozwi okomi kolukela bana yango place yango esimbi te tobetaka maboko tosepela nango kaka non eza teke na pandi Jean Chibo na fatu eza que nalobi vérité ya likambo oyo esalemi c'est ça alors nga na part na nga na sécurité comment ça fait ti bato ya basite bako kotia titre wana eza mpona kosalir réputation ya moto ce n'est pas bon nasepeli nango te vraiment nalingi mpe te baoyo baotanga nkombo nanga ke Paola apandi Jean Chibo na fatuka yembi batika parce que tokóma na bango mpe mosika et puis kobakisa susu likolo yango bafi oyo bakanelinga Paola talatala la dynamique oyebi adresse nanga boyo alukanga place na vandaka so bokanela na mosika esa bien te boyo alukanga place na vandaka totraite makambo yango esa bien merci. Est-ce que ntango olobi déjà ke bafi oyo bakaneli yo mpona balakisi yo mosato si c'est possible okotangela biso bakombo ya bafi wana ame bazali na obanga bango ta balobi na ngango farafara boye ndeti l'autre là je connais même pas son nom mimi aitinga nalobaki na oyokana na bato na ngai nabenga Barcelone nabenga biso bapeti ya maafa bango bapeti ya maafa mais je crois pas komona ye na maafa ya koza peti ya maafa non je crois pas bobenga na biso biso bapeti ya maafa tobeta yo tobeki tobeto mais amonenga nazalaki pembeni ya nsalaki yango te bazali combien de filles en tout cas azalaki ye moko banda ozela babenga na ekiri na bango en tout cas ekiri na bango nayebi yango te mais moto oyo atangelengaki obenga atanga ekomba Barcelone nayebi ete nga boye defi nayebi ete soki okoki kobongisa parce que na kati ya toza na bamimi baza ebele mimi nayebi eka na nkombo ya mimi en tout cas nayebi na nkombo ya mimi nayebi na nkombo mosusu te mimi azwaka na groupe ya mama via ebisali mimi wana nayebi nkombo mosusu te nayebi na nkombo ya mimi atiaki nga vraimen misapi ayetinga Paola nga nalobai na obeta yo na présence na nga moko Mimi Kabongo nalobaki na obeta yo na obengana na ekiri na ngai tokobeta yo mpo yo omanke maafa nayebi te mankement se yeyebi mankement te mais nga mokolo omanke respect alala te 3 jours mpona mankama te wana eza mankement te wana eza rapport bapesi normal soki amina manke ye mimi respect alala te 3 jours a mokolo na nga akozala age ya bamama leki na nga amipesa respect. D'accord, Paola mela mai le temps ozomela mai bandeko mosusu baza mpe na kati ya plateau tosolola mpe topanza kaka ntekango vérité mpe elobama vérité eyebana batitre mpe na bino bandeko na nga wana s'adresse na bandeko na nga nyonso bino bato bozala ya basite ebele basite donc botika kotia batitre bitiela tozonga nsima à l'époque ya sœur Marie Misamo likolo ya batitre ya mabe
ememelaki biso ba o problème mpona kofilme na ebebe ya mama ya sœur Marie Misamu mpona batitre tolobaka tosololaka tobongisaka concernant batitre mais tomoni lokola biso mpe koma toyima ngongi tolingi koyoka te tozocontinue nango toujours tozwa mwa moke mpe liloba ya kotuna mpe joli oyo ye pase su moko mpe ya kati kaka ya ECO RDC ye na part na ye ye bakanelaki ye na nini mpo anga fani katalea toka fi ya chochocho na banga eloko te na respectaka nde mutu donc na panzaka o mutu alobi yango nga nalobaka nasengi na papa na ngai vraiment ozwila nga joli ameka na mpe koloba ye apandi na part nini to mpe ye kote na ye na part nini kote nini bakaneli ye. Bonjour maman Fanny. Voilà maman Jolie yo kutu ya kopresente eza te ya représenter ezate ya yo penza tokende kaka mbala moko ma Jolie yo na part no na makambo nyonso ya fat yo pozalaki na tournage ozalaki non ngai nazalaki vraiment te na tournage wana mais nakoki kolobaka so na participer parce que discussion ya papa na nga Jean Thibaut Chibwabwa na collègue na nga Fatou Kainde papa bande kotindela biso yango na groupe ba voice yango toza na nyonso. Donc il n'a participé nango kaka parti ya kosolola na WhatsApp na kolobani conseil ni na pesa eza malamu mingi te ya kotanga kombo ya responsable na makambo ya yebite. Mon papa Jean Thibaut Chibwabwa aza innocent tout fait aza l'intérêt moko te ya kosenga soit disons ba photo pornographique so ipe ya ndenge nini na yebite. Donc on est archi faux. Biso bana yeto ko démentir ngo eza lokuta. Et là on a aussi un appel à bande ko na biso ba journaliste. Tous à quand même battu vraiment quand les modèles lobaki. Tous à la sûr que mission ni rotala ma il faut pe ça ka titre moko oyo ko yata mususu ko kitisa mutu na sena niveau na za père de la famille aza baningo basala na musala moko c'est un cadre na musalo asala vraiment baninga na musala balandaka ye na site na ye vraiment pesi passe pe mawa mutu aza na bana neza pe na famille na ye ba respectaka ye pourquoi pona nini to koboma na tozo wela nini biso to na posa ba toza ba posa ba producteur et puis ba producteur ba na posa na biso ba comédien pour sans ba producteur biso pe tozate sans biso pe ba producteur bazate alors to tchana se ngelo na ko démontrer na bike makambo wana eza ya lokuta ezalaki kaka likambo ya contrat ou ezalaki non respecté que boss asengi tselanga batu onzimo ko tcha batu après otie batu ngona ndenge moko boye esalika bien fait donc ezalaki kamba contrat ou ezalaki non respecté c'est tout makambo ba photo ya mitakala to ebi yango te eloko esalinga mpasi ndenge bandeko na biso ya poto bazwaka makambo vraiment à travers matama ye ntango bazoloba bamenance bazomenace fatu na telefone bandeko na biso mbala moko bazadresse na bos Jean Thibaut batoloba tout à l'heure ayebisa ngai nyonso akosala ngo te akosala ngo pourquoi waluka nini zela amenace fatu atina bapandi baboma ye to asala nini contrat non respecté esimbi te fatu azwi filme nazwi décision akokotisa ngo kote mosusu e azwi mbongo azongisi c'est fini sikoyo ntango azokotisa bwa motuna moke ntango azokokotisa filme wana na site mosusu eke eza sikoyo na bilongi ya baactrice na bino oyo bajoue na part na bino sikoyo biso toza basusa mambo te na kolinga ngo mpe te esalama bongo na part na biso esaleli akoti filme esili biso signe contrat biso na ye mpe verbal oyo apesa ye biso yango tozwaki azwi filme ake kotisa ngo place mosusu eza problème te tokabwani na mosala mais bondeko etikali ntango ozoloba bondeko etikali te parce que na minute comme na niveau ya leta eloko nini obengi ti bondeko eza na kati nabenga ye rabi poko komi nanga okomi titre abiye te moto akomi eza moto akotisaka filme na site nayebi te soki nani nayebi balongolango abenga yebisinga bino balongoli yango titre wana balongoli natuni nani akomaki ayebi na nga ono bakomaki nga bibo oyaka tosala émission yaka tosala émission po tozoluka kimia
tozoluka kimia ngai esika nazali nalingaka kimia ezala ndenge boss Jean Thibault ebisaka chaque fois modero il faut kimia ezala toyeba kokima mabe nandimi te moto apesanga conseil chaque jour ya koyeba kokima mabe aluka sala mpe fatu mabe bozwani azeloko te ya momo nazobana oke bondeko ezala po Jean Thibault azaki kosa so asiliki siko aza moto parce que basali neti na titre wana batie yo osepela te nga neti nga na okunda mpona azalaka nanga mpenza donc allergique alors aza moto asepeli te akosilika na kanda oyo eza mpenza basali ye ndenge mama jolo abaki irresponsable oyo aza na bana na ye oyo aza na famille oyo aza vraiment. Merci modéro totokani le temps opemaka natalisi na ngambo esusu o wapi toza na kati ya plateau na biso ba papa mibale ba mama pe mibale to meka pe muke kosola na papa na part na ye papa na part na yo na yebi te yo pe ozalaki na tournage to pe ozalaki te bonsoir famille nga nazalaki na tournage te nazalaki parmi ba nomine ya tournage rôle te rôle le lukana mpona yebi mosango donc nazelaki basala nga appel basali nga appel te et comme tout autre acteur napesaki juste rapport epai ya papa nde ekomaki kofa ekoma par rapport a bato bazalaki sur boyei na ngai awa naye kodefendre liboso honneur ya papa ya ngai un molobaka moi qui se respecte parce que natangi bacommentaire sur net na baoyo ya biso bandeko baa libanda en tout cas toza na sens de responsabilité puis sens de maturité eza ke soki olongwe obimi libanda mboka nde okomi extraordinaire to extravagant non soki boyoki nouvelle moko bavérifiaka na source un bon conseil eza oyo ayokanga to mibale enoni to omoni kaka émission bini je sais pas soki ti okonini bobandi kofinga oyo moto ayebi eloko te un papa innocent cadre monene avec ses enfants avandi à l'aise boya opikise soli prise ya AVC je sais pas quel est wapi soka kufa je me demande ça rime à quoi tout ça eza na sens moko te pe kozala na sens on se bat que non cinéma congolais plusieurs théâtre et maté que les polo mais bactère le roi biso des esprits étriqués bao kitango kana je sais pas pour combien. Voilà, papa n'a eu notamment concernant bino ba acteur. Les lots bolobaki théâtre koufi, théâtre c'est sous nambongo te, mais tout le monde les lots producteur abini pour na abanda pour produire le fils que abini saka et l'eau qu'on est appelé ça. Mais bino moko, vous trouvez comment c'était ezaki malam ou ezaki mabe? Si ezaki vraiment malam pour le théâtre koufi. Bon, naza rancunier na ba producteur musu. Ba sito etangami et passeur na ngai. Ce qui vraiment eza malamu pona nini bato musu ba olunga ba rejoindre eko. Jean Thibault a les seuls producteurs na minute où a fait son bon bien na théâtre. Bazati. Oza na preuve aina ngo. Je vais te donner ouais biso. Oza film na combien $100, 200, oza combien? Ça pas de sens. Tu fais un film on te paye 2500. Cacher tes bons tournage, c'est peu. On te paye 1000, c'est peu. Bon tournage. Cacher dans ton éviter un producteur. Bon tournage, mais de là où on est, est-ce que les papiers ont combien? Dans le bas qui vient à ça, qui n'est pas producteur, tu es méthode, il va m'amener ça. Ce que vous acteurs, vous avez ça la œuvre d'esprit, il va m'amener ça. Au dénigrer de sentiment, pas mon autre, le cabez, pas mon aïe. Mais respect, c'est ma grande soeur, mais il a un sentiment. Ce que vous avez le gaz, ça la théâtre na yo le kwa bato mususu kende na normalité tika kofinga tika bilobela et même on est sika monta. D'accord, merci beaucoup. Tokomo koma na suka ya émission na biso ezaki bongo mpona lelo mpona koloba par rapport ya ba titre o ba basala ka donc nazongi epai ya joli o aza bongo na kati ya Eco Cinéma joli bino moko soki nazongi mingi pa na yo parce que yo za moto ya kala o banda makambo kala na makambo eleki ekomi na niveau ya parking soki lelo ememani ye bien ba producteur amemi yango na niveau ya parking bi entre bino na bino soki yebani ekozala malamu
vraiment maman famille on a olobaka na eza nde vraiment réputation ya moto basombaka réputation te tokobomba ngo ti wapi même si so ezalaki ngai joli na ngai mema on a partout eza normal je sais que Fatou fait le pas même na partir ça dit bien ye pas même kasi justice akata ngo kaka okosi ya motu lika monene bongo vraiment eza na sens te hein Fanny tokositi tovandi liboso na obo toane esengo te mpo batouche papa na biso oyo aloba na biso jamais mabe toya eko RDC sans condition ya likama mabe to nini te abi je vais vous aider ayisa biso kanimo ede biso amema biso na place oyo tokokoma c'est ça hein l'esprit a bien vraiment Fanny eza passé omoni congolais azaka jaloux na likamo ezanga ntina so moto azoloba ke je yo biso olingi oloba soki nayebi te mpona oyokelango motema mpasi en tout cas so moto alobi ke aza nango mpasi no eza wapi abi aza nango epeprouve oyo oza nango ndeko na ngai saisa amibengaka patro bacomédien esobe amibengaka le roi turie modero amibengaka la tête du savoir vraiment eza complexe nalingi oyebisa toujours eyebetana na obeta sete na bandeko na biso ya poto biso tomonaka bino bata mayele bosalaka bacommentaire moko te na likambo boyebi te okisaka commentaire po omituna ye boso moto azotumbola ye ko jésus te asani akanga maboko angoloba kaka yango te tozozonga na yo tokomokoma vraiment na suka ya émission na biso oyo eza bongo na kati ya Eco RDC nde makambo mombose Jean Chibotibo nde makambo bazwi ntongo na koloba yango omonaka yo moko lolenge nini oyo nga nakumisaka yanga boss yanga papa donc moto na moto akumisaka ya ye boss na ndenge na ye. Merci beaucoup tokomokoma na suka nasengi na Paola aloba mwa liloba mwa moko. Mais si moi deux personnes, juste deux personnes et puis nous allons clôturer na Yama. Paola. Merci Fanny. Et nous comment que le souci n'est pas bête la c'était déjà que ndenge maman Fatou alobi que bazo menacer mutu wana zoloba ke il a l'argent moi j'ai papa biso soko menacer mutu to soka linga loba likambo akenda na ba numéro anonyme te ye vraiment azaka polele pe atongaka te ye soki otonge pa na ye na privé ye baka akozwa yango amemi yango na groupe atandi yo libanda boye na mga fani yo yebi papa na biso soko tongi na privé ou bien lobi ne likambo na privé ateza nango ya kotonga te ateza nango ya normal akomema ngo na groupe avec la transparence de brossa donc pour aloba no likambo akoya ba numéro anonyme te pour menacer yo ça me tout monde qui a un numéro masqué mon côté c'est que wana on a pas compte à rendre dans quelque part alors puis nous ba obozo ba commentaire na nous c'est boy ba que azak cadre père de la famille pour respecter nous parce que azak ba o ba l'équipe nous on va respecter kaye bon là de la te que vous ça ce qui vous ça vous part de na part na ye non en tout cas c'est pas tout c'est pas azak papa na biso so ko bande la mutu en tout cas toyo kana nga message ndenge na pesi pa ya moto azomenase Fatou moto azomenase Fatou amimonisama kuna moto azomenase ye amimonisama o Jean Chibo ye te moto aomenase ye et puis Jean Chibo akomenase Fatou Jean Chibo elo na sepela ne kwa nayebi te bato bakanisi andeo ya transparence ndenge nekolanga ndenge chéri nanga Paola otoloba andeo ya transparence Jean Chibo azali vraiment un bon oyo ayebi kosala ya amitié epa na ye mpenza amitié eza richesse plutôt epa ya Jean Chibo. Jean Chibo avant sala likambo Fatou nanga atunanga tout esalanga fier atikala ekoyebisanga teke naomenase Fatou Fatou alobi aza l'émission oyo elekaki Fatou alobi aza na ba preuve nyonso na ba audio ya oyo camarade na yo Jean Chibo azomenase. Wow, ya mabe komi na sura
moke na part ya kopesa conseil na te kote kozala na parti te ya kopesa conseil na Jean Chibo ya kopesa conseil na conseil arespectanga trop et puis ayebi onga alobelaki ye à propos ya makambo Jean Chibo aza ami nanga mon boss tozalaka na respect mutuel entre nga na ye ayebi nini tobi mpona makambo mitete okomake otakala ya fatu affaire $800 mpo basali kokola Jean Chibo ngomona nga mobiro te koleka na émission moko mpona loba makambo naoloba makambo oyo na mpasi na motema parceke nani basali innocent ya bato mowei elonga na loba ye asayebisanga lobinanga yebisa fatu tokambo na kosala totikali bate na kambo nini fatu asali kosi na kambo ndenge nini bato bazoloba directemaki émission fatu asali awa tosala maininga na pamba te soki ezalaki bongo na oyebisa ndeko nanga mpenza patikino moni oyo yesu atikela biso ezalaka pardon so okokwande keno nde mosusu kanda ebimaki yo na mabe oyebisa ndeko no pardon nga nazalaka na facilité osenga mwana moke Jean Chibo so asiliki parceke balingaki bakosala voilà ya mode na profité bango na likambo question moko toza awa lelo oyo wana modelo totokani empereur ozo encadre na mikekosi lino apart wana ozobimela Jean Chibo Chiwaba mpona kokomela lobi yo mpe ozalaka mpe tourna yo te merci bando bandiki soki tokokili très 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 belle question nga so naovivre na motu nayekolaka motu alors so nayekoli yo nayebi alingaka nini na alingaka nini te oyo olingaka te nasaka nakomosaka oyo donc po tobeba na ngai na motu eza pasi d'ailleurs bakomedi nyonso bayebi o nayebi ko bapenga so oza nango te savoir vivre savoir faire savoir ezalaka mo bakatre savoir moko wana journée balongi les grands caméramen ezalaka mo basavoir moko ezalaka wana motu fo ayeba ndango kozala problème merci ngapi na kozala wana kaka fani katale ya fille ya chochocho bibili nyonso nabombaka na ngango na kati ya coffre de fort jour yango nga katale ya nakobimiselaka bandeko na ngake totokani na lobaka natunaka question tala réponse yango yango merci on arrive à la fin de notre émission donc ezalaki maman nasala na alpha plus de 10 ans na diego bisiki nasali nana na takaza 5 ans yango toke toza bato wana makambo na biso toloba e Jean Chibo mon ami de France annonce ba émission na théâtre na ye ntango akoti théâtre ayebisingaki non naosala école de ce théâtre mais nakokanda mona filme boso bondowe kino tourne ntango nake kotourne ti lelo nga na Jean Chibo banda komona toyebani déjà yalingaka nini yalingaka nini donc tana biso nasala alphabet na diego musique otenir ke eza pasi tope bana Jean Chibo. merci na continuer bongo na des annonces na ngai tokomi bongo na suka ya émission na biso ezalaki bongo ya bino mosali oyo nalobaka toujours fani kataleya fille ya chochocho na banga biloko te kasi na respectaka bato nyonso oyo barespectaka nga momboso Jean Chibo Chiboba Lorette Chiboba mona boss aza boss merci tokutani bongo mbala ya nsima soki mpe mosusu ezali nga naza na ngai naka mpona koloba oyo koto babundi nga na ye na katikati soki mpe na kopelisaka moto napelisi merci tokutani bongo mbala nsima